si Bobongo, Bobongo, dans ces réseaux sonné déjà, moins simple. Bobongo, dans cette illustration Oyo, Yasuki Oyo. Naebi ke basé rebelle, non mais qui d'ailleurs comment quand ça Suki tout ça. Basé na les lèvres fort. Basé. Alors, makanisi ya Bobongo, toujours quand on va développement. Na kati mutu bablo moza kuna lingama lokola boy. Lokola Suki. Donc voilà, mon dieu basé bakanga Suki. Na kati pe kuna banini, na hémisphère droit. Na hémisphère gauche. Lo lingama kuna o permettre surtout kanisa. Parce que Bobongo est ami ma kanisi. Nde tout ça là misapi, nde tout ça là makolo, nde tout ça là maboko, tout ça là pe bongo, tout ça là pe bongo, to kanisa, pour tout bana créer pe biloko, comprendre. Donc voilà, sikoyo, nasi o ali bosso les gars déjà, partir ali bosso déjà nzoto bon mona de nzoto kuna, nasi bon mona pe illustration ya système musculaire, Christian Nimbo, tindela nga ba vidéo. Alors prochain élément est comme ça là. Développement cerveau, enfin, économie, après nous autres, développer pas système, ni on se lance pas système sur mon monaki. Donc, on a un système, comment, il y a encore un mini kaka, dans surface, comprendre, ils ont rapport tout yéba, ils ont tout kabola maïle, fait dit kota, on a kota qui depuis bakine, c'est thérapie, na kota qui, normalement, on va plan mon bout, il faut, na kabola, on peut na bino quoi. Comprendre alors utile autour dans internet il y a moi vous quoi après savoir quoi y là bongo ndeni écoute ça va faire ndeni écoute ça va camber tout il faut que ça va partir les bosses ezali il y a mi panzi ezali pour l'équilibre vous comprenez il y a les colos ezali pour la sensation il y a si mes ezali pour le monde il dit on nota bord mo boko concentrer force dans cima pour mémoriser vu que boro na ina mémoriser vous comprenez mon akoyoka mon ko ça na batache na ngopé zolo pe mande seconde kuna seconde suka makambo système respiratoire to panza système nerveux to panzi respiratoire to panzi circulatoire to panzi musculaire to panzi urinaire to panzi le système nyoso parce que ça recherche ça les goûts du risque le vieux Wanjalelo la saluer sous son mémoire vieux Wanjalelo veut dire suki oyo na lobi sous ça ba lobe ndenge ezalaka na kati ya mutu ezalaka babilo mo lingama boye na kati ya mutu ezalaka partie ebele na kati nango wana omona ya mokene ngo mpenso ezalaka na sima cervele ezalaka na sima nange babengo cerebellum nakanisa bobongo eza ndenge wana mpona kocréer un peu moins variété na baespace médiatique na biso mpe parce que moto quand même kana biloko mo baswana kikuna voilà biloko wana tout wana ils ont ça moi bien alors vous avez qu'à pour expliciter pour enrichir Bobongo le cerveau bongo ils ont le cerveau moi l'épinière cervelé tronc cérébral biloko wana est très important so il bien en place ça là on sait là on peut parce que on est à bloquer en sauté et on est à bloquer molimo comme appelle na kata molimo comprendre parce que biloko nzoto nde mutu e bomba molimo nzoto za ndako ya molimo pe ya molema siko il faut pour ndako il faut yeba chambre za karapi cuisine za karapi douche za karapi so yebiango koto molimo après bongo après ça va kopanza ndeni bongo ekanisa ndeni talaka ndeni yokaka to ya skole internet. Internet, outil de communication, outil de recherche, tout ça là on est, il y a des câbles moi ils ont un système à courant, ils ont un système à maille, ils ont un système à gaz, pasteur Charlie Palata, internet, il faut te penser à internet, Google zawana, Yahoo aussi là, les autres sont sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Ils belé donc Airbnb plein de belé na kati internet mais tout ça là on est to ko sala on est ni to ko komisa on est ni @guater groupe biso prengendo planification te Bobongo yango na ti depuis
chef Titi Mosquée solo Airbus ni chama biala vedi Airbus Bobongo subanda vedi mukande kende Bona TV izawana Universal T isa library vedi so on a besoin ya connaissance on a besoin de partager ya na YouTube voilà comprendre Bona TV ça on a après internet donc qu'est-ce qu'on a société comprendre place de kutasco base quoi tela ça voilà tia bopeto environnement donc qu'est-ce qu'on a environnement le bonini photos on environnement pour permettre biso la fungola la bord pour moi déjà et tu as nous tout moi troublé la fungola bord yo après to continuer ma solo ya bon ma solo zebele ya magie ya Dadi Musengo to soleil makambo ma solo iza ebele il faut to kota to kabola Momo Olivier FPI to soleil makambo ma zebele faut to kota to kabola faut vraiment to kanisa il faut vraiment to kanisa bongo kaka to kena bongo kaka